Gaso azo fingama nazo ya munene kaka alikuwa ndoki moko boy. Donc so nazo fingama nazo ka bien nazo ya munene nzoto ezo fungwama. Tempe zo bonga. Bado za ndoki bina solo za lwa ndoki to za ndoki. Undimi. Na bani ko fingama lelo. Soki 27 ans de carrière on a sali na sali na on a fingama combien de fois nane na zako ça tiel. Bapesa nga rôle atiel na fingama combien de fois wana kutu internet était CD bango ba sa confusion ba sa confusion entre les deux Suzy Diana na Lianani olubelo ko moko boyana ba oyo ba sakana nanga na komisaka bango tina suka ndenge na komisaka moko oyo na salela ye même na film ata sikoyo soko ye oye pa nanga o mekanga na ndenga mabe oye po bomanga no keno ka bongo yo kasi na tiki te ata sikoyo mutu aye po bomanga yo bomanga yo tikala bomanga po na sali oni kasi misika bakangelo mais soki eza yo te ezwa yo te se mutu alinga bomanga nga na bani na kobondela ozo comprendre bani na kobondela soki ezwi yo c'est que yo nde mutu olingo bomanga nga prière na ngezalaka bongo ok na so na tante ya ba nzambe limbisa mutu ezate nzambe boma bango bazoluka ba ko bomanga boma bango ngai nde nakufa yo tikala non na ba réunion yo mo zate na liste oyo batangi awa liste oyo batangi ya matanga Richard ya Gabi otie mbongo te na ochate mais soto pesa monto na ochate na okene pe réunion te pour la nini soto pesa na monto na réseau na okene pe réunion te na okene pe bembete la personne a kufi baya te ani bazana posaka ngana ya et na très important bana posaka na parce que vous êtes excité par moi bana posaka na kende sorti encore dans baye basoke kozala ndenge nini na yebi programme nyonso na yebi programme tout yeba tela gatela ko bambongo awa te na tela ngambo na matanga ba récupérer mbongo na bango na zwa te ya mutu moko tikala na ngoti te neti nani na oboya kotanga bakumba ngaso tanga nazo bela ngotanga bakumba meti mbongo na tika nango Jérémie aka fini na liboko mbongo Jérémie na zwaki na maboko na nganga moko mbongo Belleville ozwaka ozongisa ya Belleville pe na zwaki na zwaka desa na bana na zongisa te siko yo na songo utapenga kwa matanga na zongisa bongo sikoyo lelo mninga na yo atiki biso oyo contribuer te ta manda na contribuer te na bina te mama na bango leka binaka bongo na ngona badini te atembi azo bina pe na bato théâtre ba ebele bazo bina pe ngane na bina te kwa nini po banzoto melama le kwamba koma ba melama le kwa mikomboso boniko elele na bina te moi ça sonne la reine des immatures oh lele la reine des immatures ngane na zaboy na ta shaole sa de fête boko kanye na to kutani fara fara be bwana loko akuloba te banana bandaki ndumba kala yoka mwasi okani mbandani na ko betanga omona akovanda na musika ye afandi akoka siko simbanga te na mo sa domination compter mibali na ko compter mi garçon théâtre pe garçon théâtre bo benga ngate bolo ba nga gabe pone tangi kombo nanga boyo moso batangeli otangela nga combien mibale kaka ba luke échappatoire ya makambo ya Richard mais makambo ya Richard ezali ozo mama Richard ezali ngakutu na yo kokto ba mabete ngakutu na bakini na bi nazo bakana na ngambo na nini ya bela te nazo bana batu nyonso oyo basala maboke pourquoi bakanga makana bilongi moko pourquoi bazwaka pe baninga te ke ozwi oyo naloba na kuna bango te loka bango bakana posa ko finga yango moni bazo finga Mama, if love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na kozana Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage.
na mona ki kaka na noce nega lobaki ke na kozala na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezalaki ya privé na yebo e bayambi biso to vandi ale moko akota ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni tango yaki liboso bana tambola bien te na yaki na begi ndenge na lobaki pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais siko nazo bima sa begi na wutu kutu toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto nazalaka na ngane sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tune sengo même ben na moko na yinaki ye donc siko vraiment olingi makasi na lingi makasi ba mvutema nyoso ba bwakela ki biso kwe na mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc nazab ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na bien ko fema pe na kangia l'église mususu kei po kutana même na pasteur o mona ke bazo kambika yo o kota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebo farafa donc asali makamine po na ngai gloire à Dieu ngai na yaki epa ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni misu très bien même sans lunettes nazomona liso ya gauche ndenge kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili sabakisa susungu ya ibele na kati na ebo hésité te azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto koleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. Là, c'est l'émission qui vous donne l'actualité. Les news, c'est ça, toi et Babango avec Ifipal, tous. Directeur d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman Touma, Maman Lambalamba, Bolembo. Donc, tous les ans, sur la ébélé par rapport à autres ans comme l'actualité, na table na biso et puis tout sur la au talibon docteur Moguijo. Mosungi la population congolaise parce qu'avec lui, Mansouleza toujours plutôt que le poste yaba na mboka et bongi nanzela ya docteur Moguijo. Voilà, donc si mbote et pas ya Gabi, Maman Touma, Maman Lamba bonne santé. Mbote na yo Yves Pan, santé za bien. OK. Nzamba zo batela. Yo ibinga so nazo fingama na yaka munene. Ah bon? Yeza bon. Ngaso nazo fingama nazo ya munene kaka alikuwa ndoki moko boy donc so nazo fingama nazo ka bien nazo ya munene nzoto ezo fungwama tempe zo bonga bado za ndoki bina solo za lwa ndoki to za ndoki undimi nanzini ya Gabi nali kamna boya te avant de kutana nuona mais ben ça biso so iba finga yo tension pe mataka yo non jamais yo so monanga ba finga tension mati attention que tu comme kimia po nazaka suna taliboy ki suna taliboy tema ko sekele kaka moi attention ya ezate parce que otika matumoli mukolo nini otika pe peut-être ko tuka batu mukolo na tuna ko ba question moi mingi na tumoli mutu te na sake mi sopa na yuti na sake nani koto yo na koto na lobepi na M4 okende ko sala nini pendant que oyebi ke bango baza kuna parce que eza mutu na bango mutu akufi oyebi ke nini famille bota bakozala kuna siko yo kendaki kuna yo moko sala nini abenga ko to sala émission na boy. OK, vous comprenez na boyaki le même jour on a benga to sala émission na boyaki pona zbo yo na lobane te kende ko sala nini. OK, ale na zongi pe koto yo
pourquoi c'est bomoni mutu boya ko menacer mutu soki de bien bossa ki eloko moko boye binga bosuka wapi ozo comprendre po ya ye matanga bino boye belé boye ko menacer ba ko tuna ye ozana te naza chroniqueuse na ye ki pona zo image aza ya nanga to yebani to saka ba kopo ba ki akufi yango na ye to na ye bango ba menacer nga so azui problème mais a filma qui va on a kati kuna mwasa Tshisekedi arate ko filmer na ye ba binde zaki mama be tezaki mabete bala kisabiso intention ko filmer la intention zaki mabete te intention zaki mabete telemisa ki ba ayaki na intention mabete na ce que so mutana mukamate se mutazo filmer azo kansala kwa mutao tala yo kansala kwa ba tala mukamate na ye. OK. Mais ce que tu peux moi ba lobi yo abanda ki na makolo amatina na vidéo MK yo moniango. OK. Mais pourquoi MK te vidéo na ye wana to moniango te? Ya kabito ki na mo réalité mo tout ça ba réaliste. Oyo kana raté na mutu. Siko ke osana nini? Question yo potu. Ya ke matanga. Siko eloko ngala condamné faka kende ye mokoti. Il faut que bazata 3 personnes ba ye. Ozomona pona ko kima ka ba makambo wana. OK. Eza le quoi yo ke ko luka problème. Voilà. Toko tala biso na ba sujet mususu. Na boya ko sa d'émission na ye. Na boya ki poani pona moni na moni ngo sens te. OK. Ozo comprendre ngasa ka bongo na ka clair. Mais ba dire peut-être yo peut déranger moi ba te belé. Net quel dire. Ah, mais koloba déjà que matanga na bino to tikeli bino te nga ba to tikeli bango te bon ba lo mo ba millionnaire boye te nga na ba ki tanga zaki na passe to mona ki bato akene mutakene ko sunga ete. OK. Mais le kola akufi to mona ba millionnaire ba osana nini ba ko bima sikoyo za millionnaire te soit quoi yo boza millionnaire te nga millionnaire te en francs te oh 1 million de francs congolais aux voilà. Bon, il faut que 1 million exactement malonga. Voilà. Et attends, bonga mawana ba $400 te. Yeah, ba 400. Ah, et bonga malonga te. Ah, ça fait mal. Nga lo ba ki bongo. Siko lo kwa bongo soki mutalobi likambo ezaka kambango. OK. Allez. Ndio moni yindi. Tena mala ba pomisa ki ya. Ngetalingate. Ba ba boeba. OK. Toke nanu na le 8 max. Tu vis souvent aux rappels à moi d'activité moi comme il mais ça to kenda ka ba inviter yo. Pour na yo mois de mars. Et ça ga on ni. Eza moi femme, moi ba femme. Ba femme forte le quoi biso ba auto mi lukelaka. Avant mobali aya yo mo déjà mi lukelaka na yo parce que le loto monde le to ko tambo na ngo boy moi c'est faux luka mobali pe luka. Osangisi makanisi. Ozo comprendre monde ko mo tambola bongo mi bali ba ko mo kima baso ba vanda na bandako. Baso basala ke lokote baso ba vanda ka balemba lemba bali ba ko mo kima bango. Akomo landa amoni moi simo ka décéder buyaka na e alandi. Ozo comprendre ko basangisa nini makanisi et comme na bamboka nyonso. OK. Et comme ibongo ozo comprendre yango na sepela la ba mamo bateka pilipili ba mamo bateka ai o bateka fumbwa madesu taba ngombe nini soso tomate mbuma ba épices donc na sepela ba maman ba femme forte parce que ba mka 5h ti bakenda ka zikida ba somba biloko bana bosika bakenda koteka teka na bandaku misu bateka na ba wenze misu bateka na ba quartier par-ci par-là. Donc na comme ça ba maman ndengwana donc en tout cas songa na zaki lelo na mbongo ebele mais donc ka ba maman bateka na ba quartier maman zwata 100 000 bakisa maman zwa 100 000 bakisa maman zwa 100 000 bakisa so na zaka mutambongo. OK. Le 8 mars écoutez là que wapi lekela que en tout cas le 8 mars na zana la ndaku na lala ki na pongi tendresse kutaka kotalanga na pese mbote bazaki na koko na ye akola kusanga koko na ye. OK. Et na ndaku sengela ngana liputa na lali na kitu makamta bimelinga pou. Oh ucha bona eta la mana eta la maman. Donc c'était ça. Na ndaku vraiment. Voilà. Ça c'est bien. Alors tant au monaka mois-ci na mois de mars à s'exposer na buzoba surtout puis na ba terrasse ba boîte na total vidéo moko vraiment na mon ba bière loko na biso penza na table ba nous relativement puta mais
ça ne va pas. Et sous-vêtements, ils athées, bah, tu bloques moi, me coucher, au bien la barbe, donc, na moi, ma maman, pena, ba jeune fille, déjà, ba collé, ba coco, c'est déjà, ba trentaine d'années. Ba trentaine d'années. Et na bloque en dengue, on habité. Ah bon, mais le grand on est dans mon déjà dans le Bumbashi. Ah, le Bumbashi. Il y a la terrasse, moi, vraiment, moi, 4 mais sur l'action image, parce que tant que mon maman, moi, les max, moi, ils allaient pour l'émancipation. Bakinois pe belé bakinois. Basi belé bazo kenda nango na esprit ya ba fête ya kenda kaka na esprit ya ko sepela ya ko sepela sanzoto. Et ça là on ndenge ntango mona maman c'est bon. Et ça passe so ça likambo ça te va nanda. So qui pendo zo kende le 8 mars là ta maputa bien. Là ta les puta se respecter na nous comme ko le moko wana. On se respecter na le 8. On se comprend nous se respecter na après comme ça li bozo banayo. Bumbashi wana tondi na bakinoise. Batondi kuna ebele. Oui. Batouvé bakoma kuna penza ebele. Bakoma kuna penza ebele. Au moins mutu so aluki vi awa. Aluki a changé na nous, a changé moi nini. Moi millier. Bakam changer millier koto ba ebi mingi na makambo salaka. Amibwa kanisa na ba province ba kinoise ba komi ebele. OK. Ya sonde zaki kalate. Parce que na yedi ba lushwa ba kosa makambo wana te. C'est là congolais na bakosa makambo te bango ba mibangisaka makasi. Bazana ba logique na bango na ndenge na bango. Ba mibangisaka makasi. C'est ça. Voilà, ça c'est bien Gabi. On a profité directement le roi dans le mois de mars. Moi oyo en tout cas climat oyo toujours s'est passé dans ngona Kinshasa. En tout cas moi ils ont la marque. Na édition tina la tiela mboyo. Neti na bois kango kaka. Là on a la tiwe sengle zate. Na édition moi zate. Taka aspect ezo sala. Mais ezo pesa te pour libanda moto eleki. Pour spite sur ezo bendi moya moto libanda ezo supportera penza te. Travaillera bien te. Moto sikoyo. Moto eleki. Ozo le kala ndenge nini par rapport à produit docteur Mogi Japesa kio parce que moi tu bébé bisaka no poso. Ça la moi titre comparatif, il y a moi Angola na moi ezo bima mikolo Kinshasa. En tout cas ekokani. Ekokani biso skoka po moi pepe mukezo ya. Po ya moya angolais telema ka. Neti à Dubaï. Neti à Dubaï. So c'est telemi. Taka na Dubaï ndezalaka. Nini boche chauffage, mani chauffage teme nini mai eza osukola mai moto. Mais boche nini te babenga ngoni. Nini climatiseur. Oyo te o batiaka ya moto wana. Mai ya mdeto sokola mai ya moto ko. So chauffandi, so chauffage wana. O chauffer mai te mais mai e chauffer yango moko. OK, yima moto. Tengo zo sukola, ozo mona penda ke moto mai ezo bima moto mais o chauffer yango te. Mai ezo bima penda moto ko. Na Dubaï ndenge ezalaka. Ozo comprendre. C'est ça. Donc yango mai moyo ezo bima mikolo na Kinshasa yango wana. Parce que yozo ça. Ozo sukola penda mai ezo ka mai penda moto. Ozo luka mai ya malili, ozo luka soke ko luka ngo pe ozo comprendre te. Omoni. Courant pesate. Congo. Mboko passe na édition. Soza libanda pour ça kozonga na Kinshasa. Mais ba bagi nde oketo oya société comme jamais. Otika no te pena Gabi. Pona nini? Oluka vie kuna. Na luka vie nini? Vie na luka ngo Te babi kuna vie ya biso bato côté koloka toloba disons côté traitement, côté social, moi traitement ça na cher mais na futa kanda mdam. OK. Et na futa ndeni za basi batinde nga de papier. Kona tiali boîte postale ya nini ya petite sœur nani Clarisse Saka na PC Mbote. Wala ndo ya mama yango les akisi Saka usine nga. OK. Batia bakenda kotika ngo pa na ye ba nini wana nyonso. Batine déjà papier donc faut na futa. Na futa randa mdam ouais na futa kaka. Na futa wana pe bas secteur na bango na futa kaka. Mais ça bien pour notre traitement en tout cas. Au moins dit so na ba docteur wana bango moko on est ba no kendo bwa kangunda mais moya lo bana o musana ezo permettre a ebisa yo angote. On se comprendre. O kaka kendo mona assistance sociale. Kendo mona assistance sociale parce que eza cher au kokate. Net yambalo moi simta yamba kinga. Est-ce que examen faut ça là c'est trop cher. Abna ko ko ça na Congo te ce que nde Irène qui diafuka habité faut ça donc
Abi mais c'est trop cher. Nga na bi mama tiaka na futa ga ndam ndam na futa. OK. Ba accepter na bango. Te bon bango ba traiter muto futa te. OK. O ba lo bando o somba besala besabe. Non. Ba traiter ka okofuta te. Après nde ko landa yo que ebimi autant autant na siko yo isi bango bitenga na kofuta ngo na autant de tranches. OK, ça c'est bien. Alors toi en réalité tu par rapport à moi yo bima lelo donc on a mis donc le solo lui férocement na Kinshasa ndezuza awa la kati donc moto na bibi spite ça mais ndeke ça so ba koko ba ko na ba 3e âge ba 5 quelque comme ça ba ko kufa na moi yo bima na ba bébé ba to bota masika. Alors na iloposo na ndengo zalaki na ndengo komi lelo na moi yo bima oyo ya gabi on s'en nini est-ce que ça un traitement moko docteur et pécieux le sous landela to moi produit moko boy pour que oui docteur le te doza a et pas na lelo oyo ni na ozwa ni produit na nga salela nga mafuta na nga salela nga pona moi nde na ozwa ngo penda lelo parce que moi eleki makasi on comprend moi eleki makasi tellement moi eleki makasi donc il faut na pakola d'ailleurs nga binanga lo kwa moi eza makasi na to sa elo mafuta oyo ko pakola pour esimba pona yo mais mafuta mbile ezanga te na kati. OK. Donc moi na yebo sur cette mission à côté na bureau na zui. Donc ils ont encore pour nous ça ça bon sur le voyager OK poto sur OK Afrique du Sud. Ata pene na zabe Angola na yo. So na bina ke poto. Donc quoi na okena hiver te na okoko. Hiver on est betenga mabe. Donc na ozela ba mai juin. OK. Vous comprenez, moi, c'est comme Mali de Cécilie. OK. Na ozwa pour kuna pe moi ezara makasi la fois passée na kenda ki moi ezaki pe makasi. Na moment na pe billet ça toujours cher hein. Te so de taba jouer wana eza cher te cher na ba juillet. Ba juillet to ba ke vacances. OK. OK. Donc ça na que les jeunes on sont bien amés. OK. La dot a pris ça que va produire na yo approprié pour na ebatela o. Ebatela nyonso to. Mais to évolution il y a makambo topé le posonayo ça va par rapport à nous surtout les autres. Ça va wani mikolo ne sotna osaka elongi polele. Na osaka elongi polele parce que bat bazali ko loba o ndenge nini asaka elongi polele te ko c'est la sala ki elongi polele na Belgique. Na Belgique na saka elongi polele ba mona na bango pe. Mais yo ebika congolais ça compliqué. Vraiment. Et puis na tunongi pe question ngamo pe na mitunongi pour ça la sous émission na pauvreté. Donc congolais ça compliqué. Lelo tshaka suste. Na tshaka na suste. Ozomona. Tema ke bakoma ko loba mingi na tshaka suste. Na komona ka kotambola bongo so na émission net de lobenga na za l'église. Na za na église. Ozo comprendre. Na psom non. Na quelque ba psom. Na silisi na sanini. Boye kozwanga na ye na ngati. Ozomona na ye na nga boye na za na sans problème. Mais tant na mukamate na osala ngote na bana pa Yves pardon na ko somba ta pour da maya ko somba ta na victoire na patikisi ozo comprendre na patikisi penza mais lelo na na problème te OK na nga likam to ko benga nga pied levé ata na saki wa piso na longi polele na ye ata ndingo banda benga na batu na tongo na ndaku suba yo luka yo na za okima la chambre na kim chambre na poti na patikisi la kim asute na patikisi na bimi on se comprend ata na ndaku yo ebisanga no so bato baye ko so ba parcelle ne so za kata koko bada so bakenda ko yamba bana zela wana Sandra wala ba poa bungalo na bungi on se comprend so na ebi moto ebi ngala mukanga na mate na bimi so za moto ebi ngala vote na patikisi voilà nelelo eza bongo te koko ponga vanda kamina sala manger yo ebi natala TV de musika koko na cheka oui entrée na fière nyoto ko bange sili Sonia Sili maran Cécilie c'est ça merci maman na moto na caméra na bundisa ye opo a filmer ngane elongi na moni lelo ndongo uti église na bino bima osambe pe pona docteur osambe la pe pona ocheki na ba prière ninga bisa docteur Mogisho na tiaka docteur Mogisho na prière na tiaka Hans Luzolo na prière ah bon OK na tiaka bango na prière ozo comprendre soki Hans Luzolo te soki nzamba kota ikati na ete mais lelo na finga maka na réseaux sociaux baninga bazokende bazozonga yo kaka boye yo moyo loba masusu na kata bango misisa souffle kata na kia
On se comprend. Na pesi pe merci na Nata Kaza pour Nata Kaza c'est un Tielanga Gabriel. Na on ça quelque chose. Nata Kaza Pro Max abenga lelo asinga ya Gabi tika kuswana nga nazoka passe na mutema nde bazo finga yo nga kuna mutema na oseka ngabi na bani ko finga malelo ce qui 27 ans de carrière on a na sali on a finga ma combien de fois na nena zako ça tiel ba pesa nga rôle à tiel na finga ma combien de fois wana kutu internet était CD na finga ma combien de fois na émission na finga ma combien soit ya bato abengi openza be ba finga yo mais je crois que tu as personnalité aux anabana te moi bana nga bayebi bana ba ke mama banga finga maka bana bazaki ba mike ba ke mama banga finga maka bayebi mais au moment où tu es à Gabi au jour après kimia ou tu prières au jour kimia te na makambo nyo surtout zelo ba mala komona nzamba yebi ke na sali eloko te nzamba yebi ke na sali eloko. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Nzambe mi oselo. Ba moto yo pelisio. Na pelisi netine. Ah. Na pelisi ne. If tika bandeko balia nanu bona balia nanu kona bona ne balia ki biente na zalaki te. Bolia bandeko bolia na nini na YouTube. Ba matière ndakomi ese dépend na ma matière. Après si matière na décembre na zalaki te balia ki biente. Balia. Est-ce que il y a ba tebeli ba benga biso. Balia. Balobi Yves ozaka mukena ya Gabi. Et puis Gaëtan qui sait ka ato solo ananga sikoya Yves ozaka na Gabi pourquoi solo na Gabi te ba biloko musu fatika kango peleka. Voilà Gaëtan. Bonga boka yesinga te point. Oui mais pourquoi ya Gabi azokota kana mamu mwana pesa ko conseil. Na koti te batuni ngai. Ngali kamna ka so na lobi kasi ebani na yoti yo mutamituna. So tunenga te ngana loba. Temenga tuna ngolo babongo te yo otuna kinga pourquoi tu na perdaka oui que na perdaka na caméra otuna kinga pourquoi ah mamogelo ba ya ba pisom kuna ngai mamogelo ba olegi mutu wango na quoi dire makemba ngai kasi balobi na ngai siko bango ba osa confusion ba osa confusion entre les deux Suzy Diana nalia nani Balana confisão. Tu faisais confisão. Nós batons en portugais. Vous comprenez? Bazoye bateza nani ne na lia. Ya ole tendance à tuninga. Olia kinga tendance kina makemba. OK, est-ce que yo mo olia na? Donc on a la confusion, yo mo olia na. Bonga na yebi. Oh. So bango par plaisir ou bien ndenge nini? Oh, ngai te batu balobi. Batu balobi. Oh yo bosani.
yo bosani bango balobaki babi Gabriel ndenge azawana abomi Diana et pas Diana akokoma te quartier on a bazo kanyela ye soka komi bakobeta ye yo yebit otinda cameraman te na kenda pa Diana na moi na kenda na 14h na bite butu te babake amenamaki na butu na kota veni bato baso bima na mapango Gabriel tanga ka domination sakana te Gabriel on va prier kakato yaya soko bonde da senga ka domination Gabriel na le père moi bazo bima ya Gabi tu bika ya Gabi bato batonzi bayanke balandi ngai bayanke baye mère Gabriel kapetolier te ngabi bote danga libanda nazoya bafani libanda wana baozi liboso ba Diana baozi danga nga na koti na kati na salle mission na yana ba Diana to salle mission na tika enveloppe na ngai na bimi na kabeli ba chèque ya $50 na bimi na kei nga na Shaolin sans défaite. OK. Mais ce qu'on va na bimi pendant na côte na mutu kanake to manœuvre peut to saper ba manœuvre yana Diana mso asongo sa pasteur to sa manœuvre po baba ngoza muke to sa manœuvre ti to bimaka ba serwa na okumbanga moko. OK. Na bimi pe na kei na morgue to kutai na morgue ya cinquantenaire yo moko mona sarato la o cha munoko lelo sarato la mutabomba na kata mutu kanaye bato ba kata ko fali mutu aye batu ple baturanga bakati okafali pupa mtaye mais sele wa fandi wana asali ple loko angate limbisanga sele na bika vérité. OK. On comprend asali ple wana te serato la moni moyen te étouffement à côté singa la kata jeep na ye na fandi auto na ya Gabi auto bingo ka succès to kisi sele yo balanda yo kwa alobi na nga bongo mwana mama te succès te oh ena batu musu ba cha minoko wana ke ba ngai bona boso to tamboni na nzela na omela akokate to tamboni na nzela biso mi balebo akokokate. OK. Mais bato babi balanda kayo parce que yondo zaki na sujet ya makambo wana ya Diana ko bagaité ko tanga na kati eza makambo Diana bino bato boyebi yango bona bato baki matange bele wana bayebi na bango eloko te kasi ga mvumela na so bato balandi mufte aya ndima c'est ça muninga te if OK. bano se bayaki balanda bango te toki bata théâtre bele poni balanda bango te. OK. Bande bon te poil. Est-ce que baloba yum to boma Diana? C'est vrai ça marombe zolo. Ya baloba o balobi. O ba ngana ondima. On a boy discussion. Awanga ni te na boy. O ba ngana ondima. C'est la famille ndengo solo la na bon le jour yaka explication daga nini o ba yetsaka yo. Ba balobi boti ko lo bala Gabriel bongo. Boy binde mo na biso akufite. OK. Baloba on émission ezana kata Gabriel Bolembo officiel était so esala kaka. Gabriel Bolembo TV. OK. Chaîne na ngana mso ba ndanene be ba bone pele wana oda zo sala to ke pa ba cheli banani. Ezana kati wana. Eza wana. Tumba pene uta. Eza wana. Tumba. OK. On se comprend. Eza wana. Bango ba le bano boeponi ba pesa biso pasi. Eno so bazo bimisa kombo mwana biso basala ngo émission koto yo. To sepelate. OK. Ba ebi nde Diana kufite. Famille na balobaki yango. Balobaki yango ba yoki yango na pesi pa enveloppe na nga na telemi na bimi. Jour pe ba ki opesa ba blo na maman Olive. Mama tinda ba benga ngai. Na keti kuna pesa ba pesa ba blo na biso na famille ba Diana to zakna to yambani to ina basila. To yambani to fandi to zo solola to seka ba pesa mo pe biloko to pesa mo ba encouragement ba koti na mutuka ba kei. Na $10,000. Eza yote. On se comprend. Bango bayebi ke zanga te bayebi. Ngani na zabe nayebi ke so mona so ndeko nanga kufuna bi maji akufeli nango. Ata soka za star so ba bambeli mutu. Nayebi madame baladi ndeko nanga moko akufeli nango. C'est l'explication ya famille tout to yiba. Ezaki nini en fait so bango bayebi sakio pour na kwa adoucir même ba ndeko bata la biso. Na kwa adoucir mutu te. Allez. Pelisa moto. Tia. Ulie na makemba. Na makemba. La sorcière, hein? À quoi dossier ou tout est? La sorcière ou bien aux arts? La sorcière.
Voilà, ce sont les docteurs Mogijo, place web de Komagi, au quotidien, si j'aime savoir que tu as un souci, pour les 2 personnes, des comédiens, on a la signature, tu as un Yes, oui. Gabi. Aussi, biso, ma produit docteur Pessio et permettre au toquer poteau à toquer à fouiller. Attends, il y a bien un moïbo, il y a un mémango. Aux anango. Non, mémango. Ok. Alors, bah, neko ba kenda ki consultation, ba ki rendez-vous dans docteur dans le mois de février. Oyo, ba kutana ki na France, na Paris. Na évité pour na bango. Est-ce que ba koyi ko sala ndenge ni pour que ba zo remède pour na ba 3 gammes ne t'expliquer qui l'autre fois parce que belé ba somba ki bandana février tisi ko gamme on est silité au moins te ke bango ba luka ba misa docteur Mogijo mabe on se comprend tant yo landeli traitement te tant yo faut somba ka 3 gammes la moko OK parce que ngamo na mona ki mkona kene pas docteur Mogijo nde tantili moko azo bondela ye o pesa ngata moko pesa ngata gamme moko pesa docteur Mogijo habité so na pesi yo bongo oko négliger tant ko sila l'État aux élèves mususu qui resal nini et baby. OK. A bois qui kopesa bakenda ki. Bon na peut-être ba bondela ki mingi ya docteur Mogijo a changer ki makanisi. Mais ndé bazawana ba yeba ke fo ba somba ba produit na bango. Ozomona muto osomba ki produit na yo moko gamme moko bakisa de gamme. Parce que biloko toto soba bakabelo banini soki elongeza bien te kabelo ngo kotia ndeni. Vraiment na mukamati. Na mukamate ochango ndeni tina na uzata ozo comprendre tina moko ezate ozo comprendre oche poudre mai allez au fin nanda ko check nini perike on na mutu otana kitata boy kitata le gangeli yo hein kitata le fingio osani ele bina oboyete ozo mo eza souci tala ngam na songa utina mukamate if bino utina mukamate te eza souci mukona mukolo ozo comprendre soko fando talika elongi na yo if au regretter. Donc au comme le quoi mikolo ya batu musu baza mikono na famille. Net nga comme le mikolo ya na biso moi si. Ya na soit deuxième na septième. On se comprend mais comment qu'il le quoi mikolo na ye. À cause ka mukamate. Vous comprenez? Bunda olongola mukamate. Obo somba kana somba nene gamme mususu. Et puis ba oba somba ki basomba ki bandaki déjà na février depuis docteur Mogijo ayaki vous comprenez ba benga docteur Mogijo batinda ba vidéo elonga bango vide docteur Mogijo atala évolution OK vous comprenez pour docteur Mogijo ya ndenge au moins a changer au traitement OK accélérer OK vous comprenez nga accélérer kanga moi tona kenda ipoto tour liboso apesenga accélérer kinga OK na kutena ma ya poto mbala mona ba bilonso zakili wo et quoi il a main vous comprenez OK accélérer kinga même si on tindi photo na otindi nini image na ya vidéo bien photo na yo docteur Mogijo même si on tala bi oyo comme nango presque à la fin na accélérer et si la nango OK mususu au docteur Mogijo ko mona ke oyo za penda ikotati na kati te na pesa oyo mususu yango ezo sukola kaka ezo sukola yo tango ko accélérer yo et sali nini ekei OK vous comprenez batinda ba photo batinda ba vidéo voilà ba somba ki gamme moko botinda bando na ba ko bakisa ba gamme mususu parce que yango bati karaté mais ba toazo kende plus le numéro na bango ya France parce que souvent papa zaki na France na Belgique moi mingi alors ba o bazawa na ba plus bazo benga na numéro ya Kinshasa air Mogijo le kate ba bengi na numéro en France ba ke na ba confusion ba numéro belé est-ce que numéro oyo docteur Mogijo a salela ki na France azo garder toujours numéro ou bien à perdre dans l'autre ezaka na ye docteur Mogijo osala numéro na ye na WhatsApp OK na WhatsApp osala numéro na ye ngakuna tuna ke docteur osala ndenge ni singa c'est payable même il y a appel vous comprenez pour ngapina za numéro yango na 25 ka bongo OK ndenga ayebsinga sikoyo na kosalela na kosala ngo WhatsApp tanga pezala numéro WhatsApp à docteur Mogijo ezosala ya France ezosala ba benga ye na numéro WhatsApp wana ba kombo batindele ba photo ezosala fonctionner même oya kisasa pe awa fonctionner voilà aza biso déjà na ville aza toujours oui ça va maman nini ko ba otala biso ba o peut être na mukamate lokolo yo ba yoka soni
mabale panzana mibali bakima bango pour qu'on on présenter la famille ni tu peux oumela ki mota belé mibali bando ya te pour mukama OK on présenter la famille nazo kima OK on présenter la famille na ono ndenge nini tiens ba benga nga mama leki na yo OK et comme ça mutumpaka yo mona ngoje et comme ça mutumpaka c'est bon zongia on comprend nga la bête ko lisolo moko na bête ko lisolo moko Yves mutu moko mutu na biso ka ya maboke tozaoza na ipenda bien ay singa binanga Gabi mutu nanga moko boye aye atindelanga bambongo boye ngabi sikoyo kasi sikabi Gabi na boy to kuta na ngabi ubo bokuta na ndeni utu na boto kuna ngabi omepakola kasi puda mbabi Gabi bona tongo abi na ebise na ba Congo on comprendre c'est vous comment tu as quitté est-ce que qui m'a mutuna tindela kembo jamais utatinda kwa ba 500 futela konda qui mate akini po ebike loko eza le long na ye eza malamu te pour les basolaka na ye na ba vidéo bani na monaka elongi kitoko siko ako maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokisi na metro chateautia daka yau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro biso talinga koloba nini tanga awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene, alingi azala na nsima monene, ba hanche monene, bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche non yozomona te eloko eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimension olingi soko moni ekoki sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga mone elongi na ntongo elongi ezofinga ye mpo mibali na 5 heures batalaka basi wana azolukaluka makambo azolukaluka makambo na 5 heures so na 5 heures afo atala yo ntongo kotala boye wana bikope esili mama lelo suka nayebi so ekosimba lisusu te parce que mutu so akosa bongo ake kotika mpe yo libela bungalo akomona ndenge akopresente mpona bango te kamata mosusu mpe esimbaka mpe susu na poudre te otie poudre boye bimi tala mokamata eloko mabe ata faute te surtout so ekutele oyo moselulu oyo ngai azalaka nango kala yozaki ya ngolo to ya nzombo ya ngolo yengolo ezobwaka poudre ezobwaka poudre sikoso ekute na moyo ezobima mikolo obwakami poudre ezokweya ata poudre yango eza ya ndenge papa na change bapoudre botina poudre na poto sivi akaki angani anyokwama likolo yango otindelanga bapoudre sivi akaki na Belgique na peso mbote passeport rouge akendakenda anyokwami mpona otindela bapoudre mais so mokona yake pa docteur na patikisi docteur atalinga seki
Faut pas poudre bois quand kiti. Ya bana moyo. Je m'appelle Zaka moi. Jourango. Et Zaka pe moi ya kosakana te. Nalina kosa na mesimba te. On se comprend. Pour na Sabino ke mukama tezelo ko moko mabe. Voilà. Bandeko bota la biso. Ba maman ba papa o ba koyoka soni. Ba papa pe musu ba bazobanga prix, bazobanga montant oyo peut-être pour voir que docteur dans l'expérience est belé. On t'appelle docteur on kenda so ba poto Amérique États-Unis. Alors qu'il t'a tiré Europe parce que l'Océanie, ba pays d'Afrique loin kutu donc toujours un cheval wana nzela na ya qui n'a pas ma femme. Sikoyo ba tu comment banga par rapport à prix à montant wana. Est-ce que le docteur a rappelé cher par rapport à produit azara cher te Yves. Les bakanisaka eza bongote. Batu musu basenga kutu cher. Batu musu basenga cher Yves tonyo kwa mite. Okende boy bato sengo mbongo ebele loko ngo sala kutu esali ya te lokote. Otiele ngo pe makanisi mais esali pe lokote. On se comprend. Mais et pas docteur Mogi Joye, au sombi gamme na yo, au saléli. Parce que tozana mutam tazana poso na ye. Ya na poso mususu et aura traitement bala moko. Ya na poso mususu eza makasi et kuba. On se comprend. Donc ba poso na poso ça ndenge nango. Tango ya za docteur, tango ya bina o pakola boy, sala boy, il faut tout ça. OK. Faut tout ça pour ya moni poso na yo. Aye bien bien poso, atangi poso. Aibi poso mutu ndenge za. Aibi ke poso na yo za makasi. Poso na yo mukamate na yo kota tinda 3e couche o mukamate neza na 2e o za na première. O pesa likolo. OK. On se comprend. Yango wana ba comprendre te bokola mi balebo ya mninge sili avant ya yo sinante. Yeba ke ya yo e kota makasi par rapport ya ye. Pa poso na bino pesa ndenge moko te. OK. C'est ça. Alors nango solo na bandeko. To saka o docteur akoyebisa yo yango wana nde okosalela. Voilà. Liloba na bandeko ni surtout bota la biso ba maman ba papa oyo plus bazala mukama tena ba ope bazala ngote mais pour que va garder le poso na bango ça toujours bien il y a ndenge docteur baki le poso na biso eza lokola libumu na biso eza lokola munoko na biso eliaka et mela rapé mai ndenge docteur ese biso donc ba biloko na surtout le poso eza na peut posa ba maman ba ça ndenge nini et puis peut-être sur différentes adresses on va koleka pour que base la solution par rapport à la poisson là-bas. En tout cas, pour n'angana ici ba maman na ba papa. Ba papa pe mukamate bazali pour autant appeler andelo ma tata papa moko tala mukamate. On se comprend. Eza penda ki to côté surtout pour na bala ni bal. Bala masi ba basi pour ça se comprend un peu. Ozo mona. Mutu oza mukamate en tout cas yaka. Parce que pour son abiso pe et na posa kolia. Pour son abiso la posa ko mela mai. Pour son abiso kana posa mafuta moko ya bien. OK. Ozomona mukwana peso ozolia bien Yves. Olia pena bien ozolia ba bio. Ato pa ko mafuta mixte omona ma miliki omona pena poso na ope échanger. OK. Donc ni ko ba ke poso pesa na posa ya bilei. Ozo comprendre. Baya ebele baya kolongola mukamate pas docteur Mogi Jozo benga bino. Docteur Mogi Jozo benga bino azana besoin kutata mutu moko tatika na batache na mokili. Po na ye penza kwa azana besoin mutu moko na mokili oyo atika na batache. Boya ebele, boya. Ozana mukamate ko banga te. Yaka. Élimination c'est la première position. Pour éliminer mutu batno so batalaka. Oyo so na ye na Yves na so na boyete. Yves ndenge nini te no chaka bo. Yves ndenge nini. Pona tfuna tala yo. Ozo monde. Donc baya bambongo ngo to somba na biloko ti. Bambongo ngo ozwa ngo somi na ngo boyo somi na ngo boyo. Mais po somba mafuta na yo gamme na yo misatu pona ko pakwana elongi na eloko ne ezanga. Eloko ezanga ezate. O penda brésilienne, o penda suki, au moins $700. C'est que somba gamme ya yo ya le poso na yo, bon ça le poso na yo. Des problèmes. Pour ce o lati ni suki brésilienne ngo e kokane lo na yo e peso e salo kitoko. C'est ça les problèmes. Voilà, adresse va Luka docteur wapi ba moni wapi. En tout cas docteur Mogijo azana Victoire. OK. Ana Victoire en face à la maison communale ya Victoire. Azawana au mona kaba so talika en face au mona kaba commis docteur Mogijo. Eza kuta kubunga na te, eza penda en face à porte. Ya district wana. Ya district ya Fiafuna. Kota batu ya transport Kingabwa. Ya Kingabwa. Vous comprenez? Yango wana soko ke na ville, na ancienne galerie au Mathieu Escalator wana o ekufa. Au Mathieu Escalator na droite na yo.
au moins la photo na biso ezana ba mama chako ba esobe ba photo na biso photo ezana au côté na porte on a ko tokete kota au côté au mon escalier au matin escalier porte aux hommes na kazo tala yo wana ya wana CPDS na biso ezawana au kedi susu na nini na bandal na rebaka yao na la police ambata au mon docteur Mogisho pe azaka wana au kedi na avenue Lubefu na okiti na lemba arrêt Lubefu na avenue Lubefu otunika na luka pa docteur Mogisho okiti pour mon docteur Mogisho azawana donc na yolo wana na yolo na kimwenza hôpital na biso pe ezawana hôpital na biso to sala ka opération sans cicatrice to sala ka to nani to sala laser ko bota na yo robota penda cicatrice ko opération o ko mona cicatrice exacte basali yo nini opération o kyste o appendicite o nini o mona no cicatrice parce que docteur Mogisho sala opération sans cicatrice ozomona batata o ba troisième âge banini ba mama misusu babukana makolo misusu ba mikonge bukana ba misusu ba gumbama muso asala accident même ba jeune muso asala accident makolo ezonga te bona oye pas docteur Mogisho na hôpital na yolo na terrain Kankar au plus terrain Kankar mu Congo au mona station ezawana otalika boye pa au mona ka ba komi centre hospitalier docteur Mogisho attention compliqué au tourni et compliqué au te pesa ka côté station en diagonale au mona pas docteur Mogisho ezawana voilà et puis ko bossa na te docteur Mogisho atikala ki na poto pona ko sala ba découverte ya kisi moko boye il faut abimisa oh lo bagilo te famille bani ya batata oyo makambo ezalaka te akoza na mwasi boye makambo ezate ozo comprendre asala boye makambo ezate ameka boye makambo ezate docteur Mogisho azobimisa kala mingi te bakisi wana oyo ko peso bo pikiliki ya kozala na mama voilà ozo comprendre bo pikiliki ya kozala na mama pas jeune mususu ba melite ma bakisi mingi babaki mingi bazui bakisi bakangi kangi na biloko na bango et fatigar bango akoka susu ko telema pam na normalité il faut kaka atakisi vous comprendre docteur Mogisho azobimisa bakisi toyo le bango ke bakisi bimi bakisi ezana ekozongisa yo mutu ezana na kati ya labo ezana na kati ya labo ekozongisa yo penda jeune garçon ndenge ozalaki osomona c'est ça merci à Gabi tokomi na suka ya émission na biso mais tokoyebisa bandeko baotala biso alors docteur Mogisho ayambaka na ye ba jour nyonso oyo ezali ouvrable donc du lundi ti samedi so boluki docteur Mogisho akotaka week-end kaka ya système ya anglais samedi wana azalaka pena na ba patient na ye dimanche ape maka po lundi azunga su musa donc chaque jour docteur azalaka ba toko benga na numéro d'affiché que ce soit oyo ya France que ce soit oyo bomoni ya Kinshasa bokozwa docteur Mogisho akoyamba bino na kimia mutu muso ya maka téléphone te ye monda yambaka ato yambi po azali bongo collaborateur na ye yebake docteur aza pembeni wana akoyeba makambo surtout bokosolola ekeleka malamu alors ya Gabi tokomi na ka ya ndeko na biso Koko Bilali aseneti moment ndeko na yo yaya na yo aza na ba problème loboko ezuye problème eza ko alobi akoyaki anda obongisa lopango liboso aglisse akoyi abukani babukani te bazwi choc ayebi te soki eza nini azwi choc alors mwasi mpe akimi na ndako amemi biloko nyonso tu na 207 ake nango epa na bango ntango yo moni ndeko na yo na ka oyo esali yo ndenge nini natalaki yango kaka lobi batindeli ngango ndemandi kota na seki lobi lokola nakufa asekisi nga na ndenge moko akosakana te kobila kofa de kaka te foka mwasi ntango bazali na mwasi wana esimbaki nango te sikoyo moto aza nanu kobila yango na ba 50 me aluka mwasi mosusu te basi baza ebele bon mwasi akoko Bilali omoni auparavant azalaki bien na départ azalaki mpe tosepelaki na ye makasi Koko Bilali a changé. Koko Bilali a fait argent. Argent na nini na lopoko na nini tenki toko munene bakecha kitoko bapola en tout cas moi sana bongisa ki Koko Bilali. Par après net comme koyoka sikoyo so leki kala balabala wana ndeko na bino azo souffrir moi ça zo faire souffrir rien ndeko non donc comment qui sous bien té. Pozo mona et comment il sous bien té.
mais basi bana ba belé akozwa pe ka mwasa olinga e. La faute qui maintenant parce que Coco Bilal moi masanga ngo ils ont peut-être moi si na boy pour la masanga na d'autres ça so ka tozongela. Kasi ezonga ki parce que moi ça comme ko sale ba aventure. Yango ezonga ki c'est ça le problème. Ozomona. C'est ça le problème. Poto to nga to ke na Coco Bilal. Mais moi ça comme ko la kele mabe akokende te to kotala akobekele makolo. Ozomona. OK. Et c'est est-ce que asa ki ne bando sola na ya lamba e malgré ça ya moneka Coco Bilal ya kokima e. Poto ngo ezali awa ova na ndakwa nani. OK. Nani akozwa yo? Alinga kenda linga zonga na ye. Mais minute on sa zonga na ye. Mais vous comprenez peut-être ndenga souffrir boy abi ya la posa na bino nyonso. Kasi biso batambongo. Loko azo souffrir ngana bongo. Toki koke ko assister, tonga mona okokate. OK. Babito assister ba muto so azana passe. Et non soka kufi. OK. Ale la bien. Loko alobi kama liboko so liboko esali na ngwana. Ba assister ba côté radio ba sala eba nini. Eza grave te. Donc comme ça mo pas présent masumu. OK. Voilà. Yagabi to succès à la marambia ndeko na biso Suzy Bantu lelo. Bato basi bakufakala bozozongisa ba eza kitoko te kitoko te mais yom zozongisa makambo non ngana obimisa makambo te babisa makambo ndeni ni mission avec Aisha ngana tayi komba dia dia na Suzy na tanga ngo ni mission ya Aisha okoko olobelo ko mongo boyana ba oyo basakana nanga na komisaka bango tina suka ndenge na komisaka moko oyo na salela ye même na film ata sikoyo soko ye oye pa nanga omekanga na ndenga mabe oye po bomanga no keno ka bongo yo kasi na tiki te ata sikoyo mutu aye po bomanga yo bomanga yo tikala bomanga po na sali oni na sala mutu mabete na sala mutu eloko te kasi miska bakangelo mais soki eza yo te ezwa yo te eska ba moni yo mabende yango wana soki yo za na problème te ikozwa yo te nga nazobondela mpona bato oyo mutu oyo azolinga bomanga balinga bomo se mutu alinga bomanga nga na bani na kobondela ozo comprendre bani na kobondela soki ezwi yo c'est que yo nde mutu olinga bomanga mais sonde balokanga lelo sorcière esala ndenge esange eloko te ekosalanga eloko te yo soyoka te réponse ça dasa pe réponse kala esange eloko te mais ce que bato basala allusion na ndeko Suzy parce que baza na confusant ezosala bango baloba boy mutu boy baloba Suzy baloba Diana obo te bala na confusion bala confusion ozo comprendre bala confusion Diana nga azali ne problème te azaki camarade nanga ozo comprendre camarade nanga depuis pas major depuis kala mutu ayaka ne pas major eza Sami Mokili na PC mbote sikazali tayaka ne pas major. Après ça boucle la joueur qui il y a comme koya akomi ko apena ndenge na yemoko de ba komi ko tie pena ba film ndeto za kozala to jouer akomi ko sala pas via la son météo MC na Hollande pena ba tournage pas météo moi to to na so bien moi ya pas na to faina biso ta une semaine akieyi ozo comprendre ozo na so bien voilà Diana mais premier ko bimakatangu il kamwesa makiwana naza mutu fona silika ki après wana na problème sauté car Belleville wana to kutana ki Belleville wana to zaki to kutana pas Belleville to yambani ezaki fin de l'année to yambani to sololi mais ko sola la biso liboso to soa to yambani nani ya o ayebi tu comprends tonton o ayebi ezaki na tournage à Samba à Lisbonne ezaki na tournage na ye OK vous comprenez et bingo e pas alaka to tunaki na moto na ngenge ozo comprendre to ngam na kine ko banda ye na pesi mbote ebi kanda saka babilo ba fier ne balo lendo na ye na seki na ngai na pesi mbote ngabina za na kwa mnote ozo comprendre esi ba na pa bado bane gabi azana na kwa mte makambo ile ka kese le ka ya ebi kutu pe ya ebi abi yaya so mutasengi o pardon oyebi na lola nzamba sepela ndenge nini mutabakisa lobi na ebungu
Ozo comprendre. Na bina na pom na en tout cas na baki mabe limbisa. Nga senga na bolimbisa na baki mabe. Ozo comprendre. Na senga nga yepe si to ndiko so na biso pe wana. To se moi moko na biso tozo tourner pe bien à l'aise. OK. Ozo comprendre. To tourner pe kitoko à l'aise et si après to ko yamba na susu na ni na belle vie. OK. Ozo comprendre. To na problème ni susu te. Na Diana. Bon na susi. Bon yeti akufi to so la kazi. Si na hôpital kutu ngazo na otala na ke na nini na hôpital ba esinga binanga ndeko noza na 3e niveau na matiti na 3e. So ba prière yo sala ke ba prière normal tu ba prière oyo ya nguba de ba bima ba ya comme église o ça comme église na osambisa ngote na ba prière moko neti ya te quoi te na osambisa ngote nzambe emoka bomaka aboma nzambe so lingo tungisa mwana oyo atie na kati ya mokili aboma yo boyo ndu bosengela batuli wato jami mta oboma ko yo vandi ligoso pisa omoni nga kokozala na nga na fai na nga nga na osambela na ngai o comprendre yo moto ozwa ndenga mabe nzambe akokolongola yo patika mwana na ye aza na kimia ata mwana oyo boti so lingo lia eleke aza mopona mya nzambe akolongola opo atike kimia so mabe nini yo mona po ye bakeba bali nga baboma yo nga prière na ngeza la ka bongo OK na so na tante ya ba mo nzambe limbisa mutu ezate nzambe boma bango bazoluka baya ba ko boma nga boma bango pourquoi messieurs pourquoi ngai nde nakufa yo tikala non mais ce qu'on convoque lola tu naza posa okende lelo te naza nanu na posa okende lelo te Yves nakende lelo te naza nanu mais batu bamoni yo naka na koko moko je m'en fous ngapi na posa batu basepia na nga te est-ce qu'on peut s'excuser te na maman sur le gars te na ko excuser so na lié moto te nga na moto te na s'excuser na ndene bon attends maloba no batu bamona ko mama be olobaki basepia na et c'est le cas wana makambo zo balanga lelo o babimisi lelo ele kakala nga ko ndimete bo babimisa ngole. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Nous avons battu trois juste na ndaku ya 5 chambres. Nous avons battu ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est baolu ke échappatoire ya makambo ya Richard mais makambo ya Richard ezali ozo mama Richard ezali ngakutu na yo kokko na ba mabete ngakutu na bakini na bi nazo bakana na ngambo na nini ya bela te nazo bana batu nyonso oyo basala ka maboke pourquoi bakanga makana bilongi moko
pourquoi bazwaka pe baninga te ke ozwi oyo na ba ko na numéro ya nini ya nani ne peut-être me donner ba une émission na on comprend bozu pe oyo pe aya pe oyo pa ya bokanga mne bi moko yango ba misu bazo fanda souci ezo sala bango na loba na kuna bango te loka bango bakana posa ko finga. Voilà, Gabi. Au lobby, le remongo est au échappatoire par rapport à mort ya Richard. Bazo tu kabas pas échappé, mort nae, babi misali kamba Dr. Diana, babi misali kamba Tasuzi, bata ba de basi ba kufa kala, ese le kala ngo kala. Bo siko lokwa ngam na lia ki bango, poni ba fana ba ka okanga ko kangsanga te. OK. Oh, ngalo kwa na lia ki bango, famna ngo ba yati. Gabi e yom to lia ki bande na biso, toke na parquet. Bato babia ya Gabi ala souci mingi ya ndekona bango mibale wana. Ozana souci mingi aussi ya Richard ndenga tiki. Souci anani? Babi oza pe na moi souci ya Richard yango zo loba loba bongo po bato batia matanga ka. Mais na ba réunion yo mo ozate na liste oyo batangi awa. Liste oyo batangi ya matanga Richard ya Gabi otie mbongo te. Na ochate. Ah. Mais soto pesa monte na ochate na okene pe réunion te. Pour la nini, ce que tu peux faire, tu montes dans le réseau. Donc, on peut réunion, donc on peut bembete. La personne a koufi bayate. Au Kimi bayate. C'est pour point ni bayate. Bayate. Il y a le bien. Au Kimi et Bembe Richard Koya pour la nini. Te, na okende te. Bon. Na okende te. Au contribuer pété. Na pesa ata différente. Réunion sous les vendredi. Na okende pété. Matanga yi mardi. Pour les bazana posa kangana ya. Et na très important. Bana posa kana. Vous êtes excité par moi. Bana posa kana kende. Sorti encore dans. Baye basoke kozala ndenge nini. Na yebi programme nyonso. Na yebi programme tout. Yeba tela gatela ko bambongo wa. Te, na tela ngambo. Na matanga. Ba récupérer mbongo na bango. Nazwa te ya muntu moko tikala na ngoti te neti nani na oboya kotanga bakomba ngaso tanga nazo bela ngotanga bakomba ko meti mbonga na tikala ngo Jérémie aka fininga na liboko mbonga Jérémie nazwa ki na maboko na nganga moko mbonga Belleville ozwaka ozongisa ya Belleville pe nazwa ki nazwa ka desa na bana nazongisa te siko yo na songo utapenga mbonga matanga na zongisa nazong sa te sikoya baninga msozong saki ndenge nino kangaka ya Belleville atikaki na nazwaki yango na oya ya Jérémie pe na asimisa na liboko nazwaki yango nani susu bakosa ata ba 3 personnes ba asimisa Marie-Hélène asimisa nga liboko nazwaki yango bongo sikoyo lelo mninga na yo atiki biso ko contribuer te manda na contribuer te na contribuer te na sa contribuer ki na oya Suzy na contribuer na oya Diana oyo na contribuer te. OK. Voilà. Clair. On continue à bon balika point. Tu na contribuer kit. Po ba kufa kala, o ta ba 50 ba 40e année o. Ba 4 ans 5 ans. Yebisangana. Ba 2 ans. Yebisangana 2 ans wapi? Ba 3 ans. Yebisangana nanu. Boye kozongisa bato bato. Ebele bazo bina pe. Ngane na bina te. Boniko. Voilà. Kwa nini? Po banzoto melama lokwa makoma ba melama lokwa mikomboso. Boniko. Elele. Nabina te. Moi ça sonne la reine des immatures. Oh lélé. Ngaza la reine des immatures. Ngane na zaboy. Naza shaole sa de fête. Boko kanye na ngato kutani fara fara be bwana lokwa olobate. Yo banga te. Nga banga te nga mutu te. Banana bandaki ndumba kala yoka mwasi oka ni mbandani na ko betanga. Omona akovanda na musika ye afandi akoka suko simbanga te. Nga moi sa domination. Boki ndumba otile lo sala nga moi sa domination. Oyoka ta lisolo ke mwasi moko ko menacer nga. Pardon monsieur Sili, à la prochaine fois on peut sa mbote ya Gabi. Chata pata, ne bokoka nga bino. Bokoka nga te. Pesa mbote ya numéro de téléphone. Nana mto pesa mbote te, lelo za mbote zate. Numéro alors. Il y a pas de mbote, il y a pas de numéro. OK. On comprend. Pour la ligne à la prochaine. Pourquoi? Pourquoi? Na sili kité. Na sili kité, na ko expliquer au compter mibali na ko compter mi bagaso théâtre pe bagaso théâtre bo benga ngate. Bolo ba nga gabe pour ne tangi kombo nanga. Bon yo moso batangeli. Otangi nanga combien? Mibali kaka.
Yo mibale. Kati mibale. Bonga na wanga naka. O basala ba grande dame. Bona ba gumbi mi Congo grande dame mibali nyonso. Afupulu papa so azakole ba. Afupulu pu. Basili si bango. Ngate. Voilà, merci. Tokutani balasima.